Mbote bandeko balandia émission santé lamu totondi bino botondi na attention bopesaka ntango nyonso ya kolandaka émission na bino kitoko émission santé lamu émission ekoyaka o mabota na bino na likantise moko ya kolukaka santé bayimboka ekwa kozala bongo malamu esengeli boyeba ete émission santé lamu ekotikalaka te atako mokolo moko kopesa ndingisa na moto eloko bokono tope na mayimoko songoli kokabongo kotungisa bayimboka na oyo etali bongo santé atako mokolo moko tokotikalaka te kopesa ndingisa lelo tokolobela bongo babokono oyo ezalaka te na ntango bakoko na biso kasi sikawa tokomo vivre yango d'une façon permanente na banzi babokono ebele oyo tozokomona sikawa na ntango bakoko na biso babelaka yango te wana omoni ba prostate ba fibrone ba myome ba kyste ba crise cardiaque babokono wana nyonso ya lolenge na tanga bakoko na biso ezalaka te kasi sikawa tokomomona vraiment mibana mike bakomobela na batension nde kati na yango lelo tokepengle mingi bokono ya stérilité ya solo bokono ya stérilité na tanga bakoko na biso ezalaka te kasi sikawa ekomi bokende boyende hôpital elenge mwasi elenge mobali aza na kokoso ya kobota yango nde lelo tokolobela toyeba nini ezosala ete bilenge basi pe mibali bakoma na bakokoso ya kobota pe na ntango bakoko na biso ezalaka te nini ekomisi yango pe nini esengi tosala po ete bakokoso wana elongwa na bilenge basi pe bilenge mibali bakoma kobota normalement pe bazwa bazemi normalement nde awa na plateau toyambi moko bomesana bongo kolanda na kati émission na biso santé lamu Ngangabuka Ngoma mbote Ngangabuka mbote mopanzi sango mbote pe na baye nyonso bazali kolanda biso na bisika bazwami boni ba santé kimia na kati netumba na ngolu ya nesonga nzila na ngolu ya nesonga nzila kimia ezalaka kaka kati na biso Ngangabuka Ngoma bokono ya stérilité kaka ndenge tokutaye koloba babokono ebele oyo tozomona na période toni leko biso tozovivre na tanga bakoko na biso ezalaka te kasi sikawa tokomomona yango kovivre nango d'une façon permanente donc okokende boye wana ana kokosa kobota okozonga boye mobali wana kokosa kobota babalani toyebi ke nsima kobala na esengaka fo mwa mbuma ebo ezala ne kutu bandeko mibali balobaka sani ezopasuka te ekomi makasi na kati ya kilelo nde yango penza tolingaki tosola na bino yango tolingi toyeba stérilité tango balobengaka stérilité eza nini toyebi stérilité ezali nini stérilité ezali incapacité ya mwasi to mobali ya kose reproduire or mpona kose reproduire mpo moto abota moninga nde moto esengeli mwasi na mobali basangana nde babota siko stérilité eza incapacité mwasi na mobali bazobota te nde yango esali ete tozana na stérilité masculine na féminine mususu stérilité mususu ezali mwasi aza malamu mais mobali nda aza na problème mususu mobali aza na problème mwasi azali malamu nde yango tokota sikoyo na stérilité sikoyo ezalaka incapacité donc kozanga kobota to koproduire koprocréer soki tokodefa nkota bapaya mpona kobimisa progéniture donc kobimisa bwayo nde yango tobengi stérilité matondo mingi Ngangabuka Ngoma na koyanola penza bisika nyonso bandeko bazali kolanda biso ba comprendre o babengaka penza stérilité eza bongo nini ba signe ba symptômes pe bilemo ndenge nini moto koyebele te nazali bongo na problème ya stérilité matondo mopandi sango pona koyeba ete moto aza na problème ya stérilité tokenda ngama basi pour stérilité féminine na stérilité féminine tozali na règle douloureuse ceux qui ont des règles douloureuses. Moi, c'est des règles douloureuses. Et ça, parmi les signes, les symptômes. Cycle anormal. Cycle anormal, c'est l'incolbanine. Et l'incolbanine, cycle à 28 jours, 30 jours. Ce que moi, cycle est 40 jours, 45 jours, 50 jours. Donc, l'incolbanine, cycle anormal. Cycle est anormalité. On a déjà des symptômes. Règle irrégulière. Règle irrégulière ni ba règle moko tantôt ebimi sanza tantôt sanza mususu ebimité tantôt na sanza moko moi ça zokatisa deux fois tantôt azotanga zokatisa ezobima ebele
ndenge basi mosusu aza mikolo mitano ntango bozoloba kokatisa bandeko mosusu bazokomprendre pena te kokatisa elingi koloba tozo na cours moko na sens moko simple elingi koregle donc ntango mwasi aregle bamosusu bareglaka 5 jours bamosusu bareglaka 6 jours donc en abondance ezobima sikoyo na désordre soki mwasi comme na baregle ndenge wana en abondance ezobima ebele eza ja basymptôme ya kolakisa te signe ya stérilité eza na kati na ye bamosusu mpe basigne wana ekomonana te mais aza nde na problème ya stérilité bamosusu baventre na se ya libumu pasi wana nga bamwasi na se ya libumu pasi mpenza makasi donc azoka pasi soki kaka aregle soki akoti amoni sanza akati donc fo baluka libumu koswa wana eza basymptôme ya mwasi oyo aza na problème ya stérilité toke soko na ngambo ya mobali na mobali oyo aza na problème ya stérilité basymptôme nango mingi emonaka te visiblement mingi emonaka te emonaka mingi soki tokoki kosala spermogramme soki babalani to balongani bazwi ntango molai ke bazobota te nde bakoya mpa na bino botindi bango nete na ingeta ntango aye epa na biso nde tokotala soko donc basymptôme epa mobali ezalaka pena emonaka pena mingi te parce que mobali eza kobombana mobali ezaka oyo tobenga mataka na ye donc mpona koyeba ete azobota te esengi tosala examen babengaka spermogramme soki tosala examen ya spermogramme nde koyeba siko basymptôme oyo ezali na kati ne mpona losete no azobota te matondo mingi na kotalisa mpenza biso babilembo to mpe basigne oyo elakisaka ete na ngambo ya mobali to mpe na ngambo ya mwasi azali bongo na problème ya stérilité nini ekozaka yango pamba ete ndenge tokutaki koloba na ebandeli babokono ena esiti oyo tozolobela lelo stérilité na ntango bakoko na biso ezalaka te ekomi un moment donné bato bakoma obela yango kasi na fréquence moko ya moke sika wana tokomi boye ekomi na fréquence moko élevée donc mwa bilenge ebele bakolongana to mpe bakobalana kasi mbuma eza te to mpe bazali bongo kobota te cause oyo ezali kosala babokono wana ezali nini ezokoza yango matono mopandisa yango motono moko kitoko cause eza ni bacause eza ebele ya liboso na ngamba mwasi mwasi toza na problème mwasi cause ya liboso so mwasi aza na problème totalaka liboso appareil génital na ye appareil génital tobenga todefa bankoto wana pubis to pelvienne na kati na mwasi soki aye epa biso ya liboso totalaka cause ya liboso il faut ya tozwa cause ya solo esengi toleke na nzela ya baexamen examen ya liboso soki tosali masuba totali nyonso masuba esengi tokende mingi kotala eloko babengi komo échographie donc akende échographie tosala échographie pelvienne po tokomi na to moderne na tangaka ya biloko wana ezalaki te bastérilité mpe ezalaki te sikoyo na periode lokola tokomi na eleko oyo ya bamashine mundele abebisi biso sikoyo chance mpe chinois mpe na indien na ye munde babongisi biso bamashine oyo ezopermettre todetecte nde na mashine wana tokosala échographie pelvienne na échographie pelvienne toza na biloko batalaka na nzoto mwasi towana trompe towana ovaire towana utérus totangaka wana mokuse wana sikoyo nde esika totalaka koyeba soki cause ezali nini po basi mosusu aza na problème na kyste evandi na ovaire to polykystique ovaire na ye sikoyo eza na polykystique donc eza bakyste ebele na ovaire sikoyo ovaire ye mosala eza nini ye azali producteur ye azoproduire baovule soki aboti baovule ovule wana eye kokutana na basupermatozoïde ya mobali nde basali basangani nde sikoyo basali maki soki eza moko basali maki moko soki eza mibale basali bamaki mibale sikoyo soki aza na problème na baovaire na ye ekosala ete azwa kokoso na kobota soki mpe aza na problème na niveau ya utérus na ye utérus eza nini ezali appareil ezali organe moko ezali lokola caoutchouc lokola élastique yango moni ndenge ezalaka moke so moso azozemi ekomi kofungola kofungama evimbi ekomi lokola eloko ya pema donc utérus eza matière moko très flexible eza pete esika mwana esika na maki evandaka maki wana nde mwana ekoma mwana vanda bamosusu utérus oyo ezali ya kobeba utérus bamosusu eza na cancer utérus eza na infection utérus eza na myome ekosala ete mwasi mpo aconserve ekozala pasi mpo azwa mokumba
nde mwasi akomi stérile mosusu nde tolobi na batrompe mosusu ezalaka bouché compte tenu ya bainfection bouché soki ezali bouché moto azwa zemi eza te nde eza bato mosusu mpe nde tosalaka mwa baexamen wana ya échographie omoni mwasi mosusu abotami mpenza sans ovaire ezali te ingeta aza na ovaire te sikoyo ovaire wana nde moto abotaka ovule mpo aya kosangana na mataka ya mobali sikoyo soki baovaire wana ezoproduire te ata bosali losamba yango ndenge nini ata ndenge nini ata nde bakosa biso ozema molimo mosantu ata otika komona yango te nde omoni sikoyo basi mosusu baza na problème abotami bongo na baovaire ezalaka efonctionnaka te esalaka nango te bamosusu abotami uterus na ye ezali mokie mpenza ya kokonda mosusu batrompe na ye nzela eza te esika meme bovile akoleka mpo te aya kokutana na nani nzela eza kokangama donc wana sikoyo nde omoni moto aza stérile sikoyo bacause principale oyo esala ete moto akóma na bakiste moto akóma na bamiome moto akóma na bafibrone ezali elieli emeleli na epemeli lokola mokili oyo tozali mokili ya mondele oyo tozali mokili oyo sikoyo mokili oyo ezokolisa biso na kati na libebi yango nini tozolia biloko ya mabe lokola bakibe bamayonnaise tozomela biloko ya mabe lokola baji bino mo boyebi ya ndenge na ndenge tozomela mai ya mabe tozopema mopepa mabe nde biye wana nyonso tu ekosala ete moyen moto akoproduire eza te nde moto akomi stérile donc moto donc azobota te akomi na eleko mpenza akanga zemi bavandi na ndaka libala 1 année 2 ans 5 ans 10 ans azobota te to qu'est-ce qu'on a stérilité masculine stérilité masculine nde tolobaki ete cause nango mingi ezali mingi fo toyeba mibali mosusu mpe babotamaka abotami sans mataka ingeta mpo eza na supermatozoïde na superme différence eza nini supermatozoïde ezali bana banyoka mike bakozala ata 1 milliard bo bazalaka na kati ya mai oyo babengi basuperme superme ezalaka mai ya pamba mais supermatozoïde eza bana bamike wana donc bamikrobe ya mike bango nde motu wana nde bakende kokota na ovile mpo bakomisa mpo basala maki wana nde ekomisi mwana sikoyo mibali mosusu batata mosusu abotami bongo aza na yango te nde omoni epa na biso soki couple ye bazobota te esengeli tomela bango na balolenge wana tosala na examen eza te tuna nde bamama mosusu bazalaka oyo batata mosusu moto aye azobota te ozwi kaka molanga kisi opesi ye mais kisi yango ozopesa ye oyebi ye aza na problème nini ese ezali uterus ese ezali ovaire ese ezali trompe mobali mpe ndenge moko soto mobali akoya esengeli to vérifier na examen tolobi spermogramme totala ba pH na ye totala ba vitesse totala ba viscosité nyonso wana biloko ya labo oyo mpenza bamunganga bayebi yango nde nyonso wana ntango totala tokoyeba sikoyo soki mataka eza malamu to eza mabe sikoyo cause principale bamosusu mingi babotami bongo bamosusu babotami mpena bongo azali mpenza na mataka te sikoyo nini ezosala mpenzaki ete moto abotama ntina lolenge wana abotami mataka ezali matono mopandisa yango nini esalaka bongo même basi mosusu mpenza boke bosala échographie nyonso tu aza normal donc azali na problème te baovaire na ye ezofonctionne normal uterus na eza bien batrompe na ye ezali normal otali mpenza eloko moko eza te sikoyo batata mosusu mpe baza bongo oke mpenza boye baza normal wana tokende mingi na ngambo ya molimo kotala eloko babengi convention spirituelle na convention spirituelle toza na bakarma toza na baindamibilité tozali na bacharge bon karma ezali kaka yo kaka moko wana oyo osalaki nde oyi kofuta yango nde omonaki tozondakisa kuna na mokanda mpo biso towuti na ngambo wana ya christianisme eli aye koserenkane Jean Baptiste ozomona so mabe oyo osalaki esengeli oyo kofuta tozondakisa moto ntango mosusu abanaki ntango mosusu koviole bana basi
na mokili eleka aviole via bana siko tanga botami aye na mokili sika ye siko lokola aviole bana basi olia bo donc ye siko ba pesi siko punition ba pesi ya nini abota te ou soit ba pesi punition okomi munganga yo bano yo musana ka gynécologue musana ka kobongisa ka banzota basi parce yo bebisa ki ne lekwana banzota basi ozomona donc comme c'est pena munganga pe ya asala ka na ba province na ba mboka moka suka azo appelle futi te moi pendant temps mususu une année azo eloko moko te nzoka nde azo futa karma ya mabe oyo asala ingeta mabe asala ne lekwana suko ayi suko akomi ko futango donc mo basi mususu kozanga kobota na bango ezali mabe. Pour moi, je suis aux okama que le roi n'est pas sa échographie. Échographie n'est pas une autre n'est qui toque penza. Azan est leur morote. Tata peut que ça n'y a madame. C'est que tate azan un problème spirituel karma. De karma zofuta. Ce que indemnité zali ma be o ba un lien de famille. Maman n'a mis toko na bino à côté ndaka libala babalae atiki ndaka libala ke kota libala sika mususu. Sikoyo esika ko talibala mbonga libala o balaki wana akena nango mobali wana siko tanga tikali akomi siko na konyonga kolanda mbonga na pesa ki na libala sikoyo bilaki mabe koti na à travers koko na bino wana bon et comme sikoyo bino siko bokomi siko na problème de stérilité na famille bokomi siko na stérilité mo na famille comme siko ba lia ba bengango ba christianiser ba bengango ba lien de famille bokomi siko na molimo wana stérilité na famille kolanda mabe o koko na bino asala na bileko eleka nde abengi babengi yango indemnité siko pona charge ezaka ka bato mususu tozondakisa kotia ba pilule kiso bazosala ingeta ba pilule atisi ba pilule wana sikoyo eza ba charge oyo moko alati na nzoto e compliqué tant compliqué etumbi ta mususu utérus eza kozika siko moyen siko concevoir ezate donc siko charge aye moko azofuta mabe ye moko asali matondo minganga buka ngoma na kolimbola penza ba cause bele oyo ezosala ete elenge basi to pe bilenge mibale bakokoza bona ba problème ya stérilité kasi toyoka susu ete ndenge wana to pe jeune fille wana azobota te parce que tango bayakenda kobala ye tata mwasi moko azwaka mbongo te na mbongo libala na ye makambo ebele kakeleka est-ce que kozala possible soki mpe eza possible nini esalaka bongo mpe nini mpe koki kosala po ete makambo yango ekokosalama te bon mpo na biso wana d'abord to soki oza na problème ya famille na batata mwasi ingeta bokende tondima yango mpenza te d'abord tondimaka kindoki te tondimaka nde mabe soki osali mabe nde ekolanda yo mabe ekolanda yo mais oyo te tata mwasi azoloka tata mwasi asoli boye wana epa na biso na etonke homme scientifique tondima yango te toyebi kaka ete soki moto azobota te na ngambo spirituel ezaka mabe oyo ye moko asalaki soit mabe ya baboti na science eza bimelamela na bilialia nde kokomisa moto ete moto abota te nde yango wana oyo toyebi donc pour na problème etali tata mwasi basali boye te biloko wana moni ezobebisa ba foyer mingi ezobebisa famille mingi ko moto azobota te aza problème kwa nengo moko boye ya azaki na problème ya ovaire bo ovaire neka ovaire moko ne fonctionnera ovaire moko fonctionnera eza suko na ba follicule do ba tache na kati sikoyo akanga bandoki kuna epa na bango kuna tata mwasi azolokanga po tosona tata mwasi nde te wana penza tondima yango te toyebi te soki moto azwi aza ka ya stérilité aye epa na biso ya liboso epa na biso eza nini koverifie koyeba eloko nini cause eloko nini ezosala ete moto oyo abota te nde totala sikoyo baorgane wana oyo totangi bakiste baovaire batrompe utérus esika mwana avandaka soki mpenza esika wana eza normal e mobali mpe aza malamu nde tokokenda ngambo etali molimo mais soki nani totali tosali échographie te moye toloba to tata mwasi boye eza te mpe moye toloba mpe eza bakarma ou bien baproblème spirituel te wana toloba yango te wana eza kaka soki tomoni ete nzoto mpenza ezali normal tata na ndenge baza normal mpe bazokoconcevoir te wana sikoyo fo donc eloko moko ya mwindo eza na kati ya mosaka to na kati ya pondu matondo mingi nganga boka ngoma na koyanola penza na bakozi ale bongo kosala ete
bandeko basi to pe mibali bakokoza bona ba problème ya stérilité wana bino moko bosi bon pena koyoka ete ya mingi ezali bongo kolia na biso soki tozolia mabe yango ezali kosala kete bakolia wana tozolia mabe kende ko provoquer ba kyste ba myome ya bokona mususu wana oyo kozokoma kosala ete organe ya mwasi ekoka bosusu kofonctionner malamu te. Donc tokebela penza na kolia soki tolingi tokanga bandoki te totia kokanga mingi bandoki pe toyeba pe etambole na biso olongola bazemi mingi suka tango okoma na posa ozwa zemi ezoya susu te mais okobosa na ete tango ozalaki na kibulenge na yo lokola mobala atiaka yo zemi azalaki ya shwa na yo te olongolaka bazemi kasi tango okomi na tango koluka kobota okomokanga banoko ndoki obosani histoire noke olongolaka bazemi obandaka komela bakisi po ete o concevoir te siko organe na yo emesani na kozanga ya makazemi te lokole emesani po meli bakisi wana mingi to ozwaka batongaka po wana ekomi na periode komo loko bota ezemi zo ya susu te obosani ke banda komela bakisi oyo kosala te obota susu te kasi kopusa na mingi na kokanga bandoki en tout cas toyeba kotambusa bomoi na biso tango tozana na bilenge po ete lokola toza na posa to nzambe asala mutu suka komi elenge fa bota po ete okoka kobota lolenge bato nyonso bazali bongo kobota na ba nyonso bazali bongo kolanda bongo biso tozali bongo kolobela bokono ya stérilité mingi toza pengel place wana bosili penda koyoka ba cause oyo eza bongo clé oyo ezosala ete moto akokobota te kila nganga buka ngoma bokeseni nezali entre stérilité na infertilité ingeta mutuna butuni wana eza mutuna mo kitoko stérilité na infertilité différence nini différence ya infertilité na stérilité eza nini tango mwasi tozandakisa abali sika na mobali na ye babali tata babalani so tango babalani sikoyo na kati ya ndaka libala basali 2 ans so mwasi so couple 2 ans bazoluka mwana bazozwa mwana te wana tobenga yango stérilité. Donc tant que bosaka 2 ans en tout cas bozozwa mwana te wana comme stérilité. Donc 2 ans komata likolo. Infertilité siko eza nini? Infertilité ezali couple oyo babota kasi et comme pour abota sur comme passe ou soit couple ba yesika na libala baisika na libala mobali abota mwasi pa abota siko bakoma siko pona ko produire lisusu bazobota lisusu te siko infertilité ezalaka au moins 1 année so mwasi na mobali bavandi ndako moko po basi mususu pe bavandi bazala posa kobota te mais ceux qui besoin posa ya mwana soki bovandi ka 1 année mwasi azokanga zemi te wana siko bokomi na infertilité siko na infertilité wana donc différence wana stérilité plus de 2 ans pe stérilité za moto na abota te bana abotama donc bana abotama mwasa bana abotama ayebi ndenge bakangaka zemi te mobali pe bana abotama nani azimisa mwasi te nde babengi stérilité siko infertilité ezani nezaka mwasi oyo couple oyo bavandi 1 année bazo concevoir te mwasi abota mobali pa abota mais bakomi siko na 1 année bazo concevoir te bakomi na infertilité na infertilité wana infertilité primaire na infertilité secondaire. Infertilité primaire ezanine ezali mwasi oyo abota akomi siko na difficulté ya kobota. Infertilité secondaire ezanine ezali mwasi oyo asali ba GU fausse couche to benga GU rompu na GU non rompu wana ba terme médical fausse couche nde wana sikoyo infertilité secondaire donc abota mais akufela bambasi bamuso basaka répétition 2 fois 3 fois donc azo lanisa ba fausse couche nde yango to bengi infertilité. Donc infertilité zali période moko ya 1 année oyo couple ebotité nde yango nomoni na place wana to meka ko épingler eza ba couple mingi penza tozana bakawana presque chaque semaine tozanga kokuta bakawana te ya infertilité omo pena mwasa mobali penza ba ye pena libala pena boye mwasa abuti mwa bana ye mobali pa abuti mwa bana siko ba yisiko bopo ba bota lisusu bana boye ezo sima sute siko nganga buka ngoma mwasa abota kota uta mobali pe to abota kota uta
to pe bango mibale baza na couple babota da mwana moko me ekomi na temps moko bakomi so na posa babakisa mwana mibale azoya susu te yango ne babengi infertilité nini ekozaka nini ekoki kosala ete mwasi amibotela kota uta mobali amibotela kota uta basangani bana posa babota mwana azoya te to pe bango mibale bazali da place moko babota bakomi na posa babakisa deuxième mwasi mais babakisa deuxième mwana azoya te cause nango eza nini cause nango eza nini cause nango ezali ya liboso ba infection pour infection ezotungisa bato makasi ba infection surtout infection urinaire pour exemple basi mususu twana nengo moko boya yake pa na biso asali 22 ans na ba infection siko azaso na 44 ans donc depuis âge à 22 ans abe ba infection wana ti parce que organe moi si abomba ka ba infection so ba infection ekoli et que boucher ba trompe ba infection ekoli et ça ba follicule na utérus ata soki make wana donc utérus ekoma malili moi siko make va nezate moi mikolo ata zeme kangami ebimi ba infection mosusu ke ti na ba ovaire et boucher ba ovaire donc ba infection ezali parmi cause oyo ezosala infertilité makasi ete moto abota mais akoma mpona kobota donc ba infection ezonyokola bato ya kosakana te surtout bato oyo banéglige ba infection abeli infection syphilis bagonocoxie baza ebele bagroupe wana ba infection wana bastaphylocoque donc baza ebele sikoyo bakalite ba infection eza ebele evanda sikoyo na nzoto ya bato ba négligence moto akende abimana akende ye azongi surtout banengo baza mingi ba infection ebatama po ebima eza passe infection sikoyo ekosala ete mobali mwasi aza mposa azwa mokuma mwasi azwa mokuma eza te mpe ba infection sikoyo ekoli nde ekomosa ba cancer tona baka ebele ba cancer ya mwasi cancer wana ba organe nyonso wana ba ovaire ekomi na ba cancer kuna trompe ekomi na ba cancer sikoyo biloko wana nyonso ntango akoluka mpo abota boye moya abota lisusu eza te e mingi mpe na point oyo to epengelaki ya bazemi mosusu abimisa bazemi ebele mosusu amela sikoyo bakisi oyo amela wana ekoki koprovoke problème ekoki kosala problème sérieux na bovere na ye moi sikoyo abota lisusu eza te donc abota mwana moko to mibale mais komela bakisi eluki baproblème mpe batonga ya repos est compliqué via bato makasi. Comment imaginer que c'est moi ça abimisaka chaque mois tozwi ndakisa abimisaka 3 litres ya makila na nzoto na ye sikoyo basuspendre 3 litres wana ya makila wana ebima esu te sikoyo na une année tozana combien de mois tozana na manaka bapaya tozana 12 mois na manaka bapaya so 12 mois multiplie yango fois 3 et na combien so na 33 so 36 hein so 36 litres ya makila na nzota moto oyo ebimaka te vani kaka wana sikoyo atia yango une année te sikoyo adi sikoyo tonga wana ya 5 ans sikoyo multiplie sikoyo 36 fois 5 ans so ekoma sikoyo 180 litres so 180 litres wana na nzota moto bino mo ota 180 bato bayebi 180 litres na nzota moto sikoyo makila wana ebimaka te vani na nzota moto ndo moni basi mosusu bakoma na ba vertige so azuka tonga repos faut epesa vertige motu pasi mosusu kutu semaine passée akweyaki na wenze wana toyekolo kote boye bamena na hôpital boye te nazwaka tonga repos donc nyonso wana eza bacause esosala infertilité bandeko biloko batonga repos botika biloko wana yango ezobebisa bato mingi mosusu ka ndenge olobi kolongalonga bazemi ngai bona fa nano ngai ete nasala nano mokili nanga nasala nano makambo nanga o natanga siko tango abandi kolonga bazemi le fait kolonga bazemi wana bakiritage mosusu o basalaka soki basala erreur so batouche kaka utérus soki azuka mwa choc esili utérus wana areproduire donc moyo kanga masusu zemi eza te donc wana siko nyonso bilemo na ngambo ya mwasi donc basi mingi baza na infertilité lelo eza bango moko bazokomiluka bango moko zwa susu moto abongo ntango moto azolia nakendeki pa ndeko ngamoka mwasi kaka kotala ndeko ya mwasi wana koma boye azotia 3 kib na kati ya biloko biloko yango azotia eza nini cuisse de poulet ma atie 3 kib siko ntango atie 3 kib abakisi lisusu atie
baji na bino ba cycle na bino boyibu wana totanga ba kombote yango pembeni so bota d'abord dégâts kibe ndenga azali azo bebisa nzota mwasi azo bebisa susu nyonso ya kati ya moto siko abakisi susu na ba cycle wana tanga zo mela biloko wana nyonso tu mba moko ezo bebisa pelvienne ya mwasi ba bengi pubis pelvienne ya mwasi ezo beba akomi na ba cancer akomi na ba myome ebimi tozana ndeko moko tosalaki mbalelekaki opération awa ndeko wana moye topesekisa bokoko ezalaki te mpo ba myome wana ndenge ekomaki myome moko ya monene oyo mpenza soki apesi yo soki tolakisi bino na bilili bokoganga tala myome ya monene moto aza na myome na libumu lokola mwana akanga suzemi te mpo na nini mpo ete biliali yana bimelamela alia chokola mabe akende kolia ba fruit mabe alia mayonnaise mabe alia biloko mabe nyonso wana azolia nde ezobebisa ezokomisa mwasi infertile azopena libaya malamu akina libaya boye moya bota lisusu eza te mpona kolia yango tosenge te bozongela na nature bozonga kolia biloko ya nature mpo ete epesa bino bomoi waso na ngamba ya banengwa na ngamba butata infertilité en tout cas eza makasi ndeko mopandisango makasi donc passe na motema na ngoto lo baboye presque chaque semaine to yamba baka ya infertilité pour moni bakosa batata mingi bakosa banengwa soki bavanda couple wana bazobota te accusation mingi ekende mingi na ngamba banengwa mwasi wana abotaka te mwasi wana abota nzoka nde batata mingi to baboye baza na problème sérieux batata bayebaka te bandeko pe tata pe bayebaka te so bayeka basani ezopana so bayeka yo mbonga libala topesa boye accusation bana batikango amena milangi bakoma ndenge na ndenge kotungisa bana basi ya bato bandeko na bino ya basi nzoka nde basi mibali mosusu bazali ya baza na problème infertilité mataka ebeba mataka ebeba moto abota ne bana mais nakati na bana abota mataka sima mataka ekobeba nini ekokoze ke abota ne bana mais sima mataka ebebi eloko nini la cette mataka ebebi mataka tozana eloko forma mataka testostérone ba testostérone wana yango te bimisaka hormone ye muta abotisaka donc ti tovani boye ola na butu ye musani azo produire suko bana suko kolana biloko mabe tozolia biloko mabe oyo toliaka nde esala te ekende koinfluence koatake sikoyo batestéroïde wana sikoyo moya produit susu bamataka ekozala te nde moni mobali sikoyo abandi sikoyo kovanda mwasi kolekisa bamosusu kuta kolekisa basi ngonge mwa bataka aza ne bien 1 année 2 ans 8 ans 20 ans piu mwa mwasi mpe moni akoti mpe ménopause nzoka nde sonka abota nzoka nde ye nde moto aza na problème mpo na nini eloko botuni motuna wana cause mingi eza nini masanga toute bière ba bière nyonso brune ezali penza kobebisa mataka donc masanga o mundo to melaka wa moto tanga bakombe eza te masanga ba bière brune nyonso tu ezobebisa mataka même ba bière mosusu ezobebisa mataka ba whisky eza ba whisky oyo penza so omeli yango une fois tokenda na moninga kaka nde tovandi mingi na bamboka bapaya na Afrique du Sud tokenda moninga moko boya munde tono coopérer na mwa ba business tokenda ye kosomba wana toza na mokili wana tokoki kosomba 20 abi nanga kozwa 20 oyo te ngabi nepo ani abi te soki olingi obota na bomoi na yo komelaka 20 oyo te dona bamonde bazayebi ingeta eza plo na bango oyebi tafani boye nzo ngabi abi komela 20 oyo te noyoki soki olingi obota na bomoi na yo komela yango te donc eza jana masanga ba 20 ba whisky ba bière oyo mundele ayebi ete soki moto ameli oyo akobota lisusu te donc toza na problème souci na motema baka wana bandeko baka ya infertilité toza na yango awa eza ebele mwa tata azopena mwana moke ya 16 ans bavandi na ye ti mwana wana ekokisa 45 ans aboti te nzoka nde tata nde mataka eza kobeba donc mataka basigne oyo batata mosusu soki meme ata soki okoki kosala ba examen te ya spermogramme te okoyeba yango mingi na douleur soki oyoki ezosala pasi
keba miyebela kini je pa munganga douleur partir ba test ingeta douleur wana partir test ki les autres accepter moi koko so jena katuna moi infection pe jena katuna donc batata mususu pe infection ce que leki infection ce que leki même si infection ko causer ingeta même infection ko neutraliser mataka ba infection ce que leki et neutraliser mataka infection wana tire même na prostate. Sur le prostate, c'est que donc l'infection est comme une infection prostatique. Infection prostatique ou une inflammation prostatique, mbamo que comme mimona mataka sur le baby. Mataka sur le baby, miracle mo que zato comme nous papa ndenge wana. Ndo mo bandeko problème infertilité et ça problème très grave. Ezo détruire banzota bato za sur détruire basa mibali. Ezo salete toyak na mokilo poto se reproduire. Mais production exacte. Ndo mon nangongo tolo baboye plan ya mundele malgré ba vaccin zali ya ko stériliser bato comme ça bato ba bota isute wana je yeba na Afrique d'ici ko ba sa bango ba vaccin mo ba ya bota ba mibale donc awa pe to za déjà na ngo awa bino bato à travers vaccin pe bazo détruire bato pour que ba produire sous-souté ingeta ba produire quantité moko ya muke d'abord to za na diminution ya bana ndenge zaka 1 milliard ya ba spermatozoïdes na nzota mobali mibali mususu bakomi na ba 100,000 ba mususu ba 50,000 production sur za muke kolanda biloko toli yana komela o mundela tija plan ba vaccin bino bato linga ko nozo ba vaccin boya ndaka lobiko boya ko bota ndaka lobiko niko ko bota ka libana ba tio ba vaccin on ezo détruire moi ko moi na kata libumja ba comme c'est stérile donc vaccin ozo za vaccin et comme ça moi za stérile na kata libumu donc tu bota moi na zokola na za stérile ozomona biloko kolia mingi surtout pona bango bandeko biso bazaba non vutuka ona ba vutukute bilia leo bazolia ezo baby sa makasi na minute to programme ko jezali batie bakisi na ba biscuit pona komema batuna infertilité ba biscuit moko déjà zali awa ozo comme ça to stérile de sorte l'année le monde là ça la sur tous les plans pour que peuple africain, peuple congolais pour produire. Ingeta, à produire azala donc parce que ceux qui motozo botate, ceux qui kufi nana akokitanayo. Donc za mokitanité. Ce que mon déjà azo plan dans 30 pour biso âge na biso ndito zaboyi. Ceux qui wale umfumukimanga ko pesa biso bokasi, tamusu to ko saba 40 ans. Tamusu 40 ans. Ce que mon déjà azotala après 40 ans moto sera botité après 40 ans et vous avez effacé. Parce qu'après 40 ans, on a botité. Ce qu'on n'a pas remplacé. Moto remplacé, ça c'est ce que difficile. Et vous a difficile on peut en pour être bango munde bazan pour ça va conquérir Afrique ne basa ki na États-Unis. Ne basa ki na Amérique. Ce que bazan ce que pour ça ba munde était façon ya ko déstabiliser moto muinde zani naka ko bomaye mataka. Basi baza botate mi ba botate. Ce que basa ba bazo botate. Et nous avons un exemple, 40 ans, un exemple, 40 ans. Donc, batonio sur tout, tant qu'on va que na sima, bato va remplacer, va vous attendre, bango va vous en opportunité, ya ko vendre ma belle na biso nde bande ko sala keba, na biliel na bimela mela, plan moko déjà zali awa, ba biscuit, masanga, même masanga auto mela awa actuellement na mboko, surtout bito biso ba indo. Auto mela awa na RDC, ils ont bien travaillé, mundela e biango, des comme ça bato infertile. Ndenango tozo bunda to sa monsete baindo bo luka bo zongana état naturel bon mela même ba kisi mosusu tozaya ba kisi ya paludisme malaria ezali ba kisi mosusu mela ngo comme ça to infertile moi to tanga ba kombe zate do ba ketina ba kisi ingeta kisi o kansake po bikisanga me ba pieza mosusu ingeta tozana na ba kisi plus de 5 produits oyo surtout bandeko bino bandeko mibali bato ko mela ba Viagra bato ko mela ba fusée bato ko mela biloko wana bandeko za motambo bien piégé ba préservatif za piégé tango sa préservatif infertilité na kat na bo moina yo donc me ba kisi mosusu malaria le quoi ba bete moto muinda obela mingi malaria mingi ba kisi ingeta ba kisi mingi malaria otomela malaria ezo comme ça infertilité. Donc moi c'est abotate mobali abotate wana to sala émission balasima pour to détailler bino ezandenge nini donc plan wana siko na mito to baboui ki c'est malaria na typhoïde za ba kiso bato ba mingi na ba biotique
o bango babenga antibiotique nde bapréparé yango babongisi yango siko batie bakisi oyo ezorendre bato stérile to infertile na kati na bomoi. Matondo mingi buka ngoma na kolimbola penza cause ya stérilité définition nyonso kasi stérilité yango na tanga bakoko na biso ezalaka te tokomi na ntango moko boye ekomi esikoyo fréquence nango ekomi très élevée. Alors nini ezosala ete na tanga bakoko na biso ezalaka te eye obandi fréquence nango ezalaki moke pe sikawa fréquence nango ekomi de plus en plus très élevée. Ingeta mopandi sango ezali nini ezalaka mundele a préparé biloko kolia a préparé bakisi mai même mai tombe la régie des eaux eza grave. Donc a préparé biloko wana nyonso mpona nini po to effectif na biso ekoma mokie tokoma ebele parce que bayebete dans 1900 ti tokoma 2050 tokoma na 3 milliards d'habitants. Na 3 milliards d'habitants wana kozala problème nde munde soko ayobeta ja programme bato lokola bakokoma ebele bakodomine mokili esengeli to déstabiliser ja bango yango moni lelo botolo babowe bayindo mingi bazolela mpona problème ya stérilité parce que munde ja abebisi ja bango mpe baya mosusu me bakisi mosusu oyo ezali bato bomela sango ozomela kisi wana mwasi okozwa zemika mwana mwasi obota mobali te. Donc tokoma na eleko moko tokoma même na minute okutu déjà toza na palmarès wana na bopito so otuna ata badocteur nyonso baza na bopito na bainfirmier baopito mingi babotaka bana basi statistique ezaka basi sikoyo tokoma na eleko moko boye ekomi mpenza 40 basi na mokili 5 mibali et 5 mibali wana mpe bazoproduire te bazobota te nde ekoprovere te bato basoma bakokoma ni bakoma ka balésbienne nde plan ya mundele yango wana basi bakoma balésbienne na ndenge na pengle mwa tokomi na suka mpona kosukisa mwa mai moko boye ndeko moko atakaki biso lobi awa ya moto yawa te bino bakisi na bino ekomi cher bino bokoko na bino bosala bokoko cher nde place wana tolingi tomeka koexplike mwa so bokopesa biso ata mwa ngowa moko to expliquer ingeta bakisi cher ingeta kisi ekoza cher te kisi bokoko eza cher te mais moto mwindo esengeli ozala na mwa compréhension oyebe te botia biso na molongo na bamama oyo baza na mboka te nsima ndako ake abukiki nzete aye apesi moto ameli to atie mwa mesa moko boye oyo mpenza atekaka mwa kisi na bokoko mwa banini biso tozali na banganga buka me tozali professionnel c'est-à-dire pas nganga buka professionnel eza lokola ndakisa nini soki oye esengi basala ofiche mpo ya kisi oyo ya malaria botala na étiquette nango kisi oyo ya malaria étiquette nango kutu moko koto deja kolia biso $2 awa na Congo tozala bamachine te tozala bamachine esalaka baétiquette to fo uta na Chine to Dubai soki kaka ja kisa malaria deja étiquette ye moko deja étiquette azozwa ja $2 soki ndenge nini moto azolinga kisa malaria batekele yango na 500 francs ndenge amonaka Novalgine ndenge amonaka paracétamol ndenge na place wana tolingi tomeka koexplike bino bo toza mpona kosala commerce te toza mpona kosunga bino bayindo kasi tokosunga bino lenge kani soki biso moko toza d'abord na basponsor te tobuna ndenge na biso mpe bakisi oyo tosala bino bakisi moko na ndenge ya approprié ndenge moko ya kitoko oyo mpenza eza te ndenge okeka na nsima ndako obuki te esengeli okende osomba soki osombi kisi wana nsima kosomba kisi wana obongisi yango mpe otianga na bacondition ya boye nde yango tozoprofite mpe kopesa toli kolandela bokono tolobi lelo ya stérilité mpe bongo kopesa nimero mpo tokomi mpenza na suka mpo na bokono ya stérilité toza na bakisi tata mataka eza te toza na kisi ya kozongisa mataka nengwa oza na kiste toza na mino ya kolongola kiste oza na myome toza na solution ya myome oza na bafibrone nyonso to wana ezali toza mpe na bakisi eshofaka matrice mpo mama mosusu infertilité eza nini mpo matrice ne ekoma malili toza na bakisi soki topesi en tout cas ekochauffe matrice bomitungisa te soki oza na problème ya stérilité bien infertilité bomitungisama te boya toza na traitement curatif oyo ekopesa bino bana mpo toza na mposala bambasi nde yango tozosoma tono mingi epai na bango mei walongo fumuki mbangu mpe mokobi misala ya 1921 matono epai bavutuka banso biso soki bolingo ozwa biso tozali na ndako lobika ya yambo ezali na avenue Ngi na Matadi Mayo numéro 57 avenue Ngi numéro 57 Matadi Mayo ya mibale eza na 3e république
na Ontla Matadi Mayo, 3e République, numéro 13. Nde na numéro de téléphone 085. Pour na bandeko libanda, faut le code 243, au 85 85 97 229. 85 85 97 229. To bobengi biso na 083 24 23 567. 083 24 23 567 nde wana bokozwa biso po to bokozwa solution na babokono eza kutungisa bino po ete tozali ndako mfumu kimbango mpona kobikisa bayindo na ileko oyo anesonga nzela. Matondo mingi na bino banso o bozwa ki bongo libako ya kolanda émission na biso kitoko émission santé lamu o wapi tolobela ki bongo babokono o mingi ezalaka te na tanga bakoko na biso kasi sika tozali bongo vivre yango d'une façon permanente wana to epengaki mingi bokono stérilité kolandela nganga buka na biso atalisi penza mingi te soki sika wa bato bazali kobela bokono stérilité eza mingi kolia na biso bakiso tozali bongo komela ba produit tozo ko sala pona ko kima ko kanga bazemi yango ne zali ko salete to ko bela bongo bokono stérilité pe bongo infértilité waza bongo lipasa na pe bongo infection matondo mingi nganga buka ngoma na kontima ko répondre na invitation na biso mokolo malelo matondo mingi na bino baso bozwa ki penzali bakwa kolanda émission na biso kitoko émission santé lamu matondo mingi na équipe technique mobimba vamo télévision e sala ki ete to komela bino na banda ko wana to moni bongo kumonga la 9 libyen pe bongo netimba superlatif to kutani mikolo ezali bongo ya tikete kimia tataki liko na se ezala o mabota mabino.